Ndenge nalobaka ke bana bobenga mama bobenga papa, émission na bino yango papa nous pour le mariage, émission na bino ya famille, mbote na bino surtout bolingaka mama Eliani tu, mbote na bino surtout bolingaka service traiteur de Éducation de la Providence, ngai wa bino naza malamu, nzamba azobatela kimia ezali, est-ce que na ngene ba boni bino pe kimia ezali? Boa malamu nzamba bateli soki kimia ezali nzamba bateli ntango otyela nga commentaire obi mama nitu ça va nzamba obatela po biso ba o soki nzambe te moyen te yango tokimaka ya pa ya nzambe kolala kolamuka mpe ezaka habitude te mbote na bino surtout bato bolingaka ngai mama Elia Nitu mbote na bino surtout oyo bosepelaka na émission oyo nasalaka émission oyo ezaka mpo na bino ezaka mpo na bino ezali mpo na ngai eza mpo na biso nyonso ndenge na mesana koloba na slogan ake on apprend tous les jours on apprend tous les jours. Merci parce que nous avons des abonnés baza ko bakisama boza ko continuer ko tala ezo sala nga plaisir. Merci pour na beaucoup de filles na pesi mbote mingi na mama la nga benga kingai na Israël. Akaboyo ki na Israël. Mama benga mama la pesi mbote mingi mama benga na Israël. Mama ebisinga bi mwana na ngai. Na linga kayo mingi. Ngabi mama yo za mboka ni na Israël ngabi oh. Mama na Israël abi oui. Naza na Israël, nazo tala patia Israël nabi en tout cas vraiment maman. Merci mingi obisinga ke mama soki natali yo na sepelaka naza ko luka na yo kata mungongo na yo ngai wana mwana na yo mama Elia Nitu nazaka mama ata bato ba na 60 ans naza ta mama ya bato ba na ba 70 ata za 80 ans nga mama Elia Nitu naza kaka mama na sepela parce que mama Lisa ebisaka ngake mama Elia naza ya na yo naza na plus de 60 ans mais yo zaka mama nanga lokwa mama Alice ana plus de 60 epsanga bongo epsanga courage naza kaka mama ya batu nyonso. Merci beaucoup na repesa mbote mingi na mama abiso mama Rachel Kankonde parce que ye penza abia soki na tali mama ni tuto na oka malamu te surtout mbote mingi na mama Pilo mama Pilo ye avani na Villiers les Belles yeso awutika musala kitisika sac Amerika mai avandi télévision abinata na mama Elia Nitu alobini ezo salanga plaisir oyebi boyebi soki mutazo témoigner bolingo ezala kitoko mingi soki mutazo koyebi soki na linga kayo ezala kamala makasi kolinga mutu eza malamu mingi nzamba alobini biso Christ abina biso boye aimez-vous les uns et les autres mettons to otala bato moso mona l'amour ça se sent l'amour ça se voit bolingo emona naka bolingo mona na kake soki yana ndako mususu okoti osanti bi ndako yana bolingo mais yana ndako mususu pe soko okoti otalobi tango keno bi eza basambla bolingo eza te na sepeli makasi na moni mwana biso moko jeune fille na ebita za ajni Godelive bopalanga abi nanga mama I love you ngapi na biso I love you too na Lika love I love you too Lika love Andrea merci beaucoup ba gros bisous na bino Amina Isako, ba gros bisous. Merci beaucoup de Botalaka. Clémence, merci beaucoup. Sandra Kamwanga, merci beaucoup de Botaka Mama Nitu. Wivine Chindiki, merci na yo penza en tout cas. Et on est sur na ba commenter ba comment on a bien ça se répéter en tout cas. Merci. Ba open atenga ba comment on a bien te bo meeting ça bien te ba ki Mama Elia Nitu azotanga ba commentaire, lobi pe Mama Elia Nitu repesa yo mbote, lobi pa repesa baninga nyonso. Mais dans tout ça, je vous aime, je vous love. Na ligibino mingi parce que bino pe bolinganga mingi déjà tango ozo disposer tant na yo ya kotala mama Elia Nitu eza déjà bolingo lelo tokosoma makambo oyo etali jalousie tokosoma makambo etali jalousie makambo oyo etali haine jalousie eza maladie moko il faut que traiter yango c'est une maladie une grave maladie qu'il faut vraiment soigner jalousie yango nde ebotaka haine na mitema ya bato mutu musa kokozala ayebi yo te na kotala ka ya pamba ta mususu kotala ka na nzela otemi ka na arrêt de bus mutatali ka boye amoni ka ta mususu elongene sepelisiete mba moko ayoki kanda wana eza nde kanda kopesa onde kanda jalousie eza na ba lieu de travail ba etokenda osala misala omona ndeko mobo saka ne musala bolika ne bomela ne boseka ka ne me ayokela kozwa ayokela komota mabe mutu muso mona yebi yo te atala ka ninga otanga Mama Elia Nitu lobi abandi ofinga yo yo tala boye yango boye babengi yango jalousie mal placée ba injure ezali ba arme ya ba faible kofinga eza na yo kaka pasi na bato soki mutafinga abi ba parents na ba éduquer ki otete eza ça ne fait pas partie de l'éducation eza mutu ye moko ya mutu
bato mosusu afinga bato gratuitement kaka po asepe na yo tafingi yo po atali yo kaka ata mosusu elongi no esepesi tafingi yo bokutani kaka na rue de bus afingi yo asepe na yo te ayini atali yo adongoli ye kutu nalingaki te ye kutu nasepelaka ne te ye kutu osepelaka na ye te mpo asali yo nini ndeko na yo mutu nzambe asali krista bino na biso aimez-vous les uns et les autres abi tolingana eloko atika biso eza nde bolingo le tolobela likambo otali zuwa bandeko jalousie eza eloko moko mabe eza na ndeko moko ya mwasi ayebisinga abi mama elia nitu nayebi te zuwa eza na kati na biso bato boye je ne comprends pas jalousie tina milia ya baeglize bato mosusu akende kwa nzambe akende kosambela te ake kotala mafilo nzadi lelo lata endeni no saki wana yango meka semaine passé yango sous semaine o mais coiffure wana baninga baotia bakabela milayi kabela mukuse kaka mais asali nini akenda kwa nzambe or kokende nda kwa nzambe soko okende dimanche il faut bongisa déjà journée ya dimanche bongisa déjà samedi déjà bongisa mokolo na yo po lobi ntango okende kwa nzambe ozala bien ozala pete ozala un peu ça liboso ya Christ parce que ozokende kosambela mais au moins moto azokende kwa nzambe azobima déjà na kanda na kati ya motema azobima déjà na bazuwa na kati ya motema na mutu moyo so kutene na église ntango omonake apesaki kanda omona ta yo solisaki poani nasepelaka nete jalousie moko gratuitement ya gratuit kaka boye ana sepelaka na nga na ye te apesaka nga kande asali yo nini mpo apesa yo kande osepelaka na motu te zuwa yango ebeyotaka ene eza eloko moko mabe ene etindaka na koboma ene etindaka moto aboma moninga naza kolobela bato ya zuwa soki oza moto azuwa oza moto azuwa ti okoma na ene eza maladie moko grave difficile à soigner très difficile même à soigner so oza moto ba haine pour soigner haine eza facilité pour moto o soigner haine vraiment il faut vraiment ya pasi makasi soko yebo zaka moto azuwa makasi zuwa na mobali zuwa na mwasi na yo zuwa na bandeko na yo zuwa na baninga kosaka na bango mosala zuwa na ba collègue na yo zuwa na ba voisin na yo zuwa ta na bato ozotalaka na internet eza maladie moko qu'il faut vraiment soigner eza maladie moko eza trop grave haine eza eloko moko mabe ça ronge le cœur la haine bato bazaka na haine ovandi bato balinga kokanga makambo na motema likambo likaki lundi akangaki yango mardi akangi yango mercredi akangi yango jeudi oyebi likambo olobanga na nga boye etikala nga na motema meza mabe kolala kolamuka eza habitude te kolala kolamuka eza ata kotambolaka eza okaka teke abimaki na ye kaka baye kokuteka na volant asali nini atia boye motu na volant akufi nzambe azwi molimo ekei me ndenge molimo ekei nzambe akuti na kati na yo yango krista abaki ke mitema na bino na kati na mibo lokola banyoka na kati na yo kuna nzambe akuti zuwa etondi donc yo osala bachambre na kati ya motema na yo ya kobombaka bato ya kokangaka bato na kati ya motema me kindoki ene yaba eza kindoki so moto oza na ene oza na ndoki azaka moto na maseke na moto nana monaka ndoki nana akoki kopesa biso bacritère ya ndoki me kindoki yango wana bato azuwa makasi bato haine makasi bango wana nde bandoki kindoki tomonaka nani yango asamona ndoki ke aza na maseke mibale to misato azopumbwa azokende aki koloka nani azalaka témoin ya komona kindoki aki koloka nayebi te soki ozali oyebisi kobi mama nitunga na témoin nasi namona ndoki ndenge aza kopumbwa ndenge azokende koloka oyo explike biso ndoki yango azalaka ndenge nini yango nga mama ilia nitu nayebi ke kindoki eza zuwa koyokela moninga zuwa nazoba zuwa ya kimwasi na mobali te nazoba zuwa na kati ya baninga zuwa na société haine koyina j'ai la haine moi j'ai la haine haine eza c'est vraiment satanique yango nga mama nitu naye koteya bino bolingo mpo zuwa eleki makasi na kati mitema na biso bato zuwa eleki meme na niveau ya église bajalousie eza kaka yo kiki na ndako ya nzambe me moninga na okuti na église opesi mbote te mpo na nini parce que oza moto akanda oza na motema akanda oza na motema ya haine oza na motema ya jalousie nzambe alingi boye te moto azangi bolingo akomona nzambe te mama ozotala nga na papa soki olingi nzambe sukola motema na yo linga moto oyo ozomona parce que azo remplacer nzambe nous sommes des petits dieux soki motema no ezokoka kolinga moto oyo nzambe asali te ekelamu lokola yo ozomona kolinga nzambe ndenge nini tika kokende ndako ya nzambe ndeko ozokende osala nini na église kokende te vanda na yo soki yo obala mwasi moko boponyokolaka ye
ma papa eza atina te vanda lokwa pasteur Moïse Mbiye avandi na ye habité na obala na nga te na vandi na nga boye au moins kutu ye aza na éclair habité na obala te peut-être eza na bato mosusu bobalani mpo bonyokolana mwasi abali mpo azalaki na ye prêtre kobala te abali na ye kaka mpo anyokola mobali mpe abali mpo anyokola kaka mwasi eza malamu te oza na moninga boza na kati ya baninga bovandaka na baninga boliaka bomelaka me yo oyinaka kaka leno ye koteya bato balingi koyina baninga koyina eza mabe koyina baninga eza mabe bato mosusu komona baza bolo ya gentil asekaka ti awa me na motema yango te. Bible mena biso ke c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Soko moni mutu alobaka maloba mabe yebaka aza mutu ya haine aza mutu ya jalousie parce que ese manifestaka kanda ozaka na motema ebimaka tina elongi omona mutu mosusu akomi na 50 ans elongi lokola kaka bébé moto azaka ya bébé ana baby face parce que mpona nini mpo motema na ye ya kitoko motema na ye eza bien motema na ye eza malamu yango ozomona moto aza kosera genir azolala azolamuka nzambe azosepeleka mafuta yo oza na age nini nga nakoma déjà na 60 ans yo oza na 60 ans mais oui mais non emonana te ezaka nini motema bato bomona bilungi na bango nionaka kite wana baka tellement motema malamu loko baza motema malamu omona nzambe asopela bango mafuta nzambe aza korajeunir bango mpona nini mpona motema yokomona nzambe te mpona kitoko na yo yokomona nzambe te mpona lolendo na yo se motema obongisa yango mwana na nzambe azuwa esika moyo bamama moyo okomona nzambe te mpona batalon na olataka chaque dimanche te okomona nzambe te mpona bakabelo no ya milaye ekomaka otiaka 26 pouces mpo okoma lokola brésilienne te okomona nzambe te mpo oyo olataka kitoko te okomona nzambe te mpo bakashende kebere okomona nzambe mpona bongo te bongisa nde motema ndeko fo kobongisa motema tomilengela toyebi mokolo te toyebi ngonga te tomilengela ntango eyaka elobaka te kriste moko abaki akoya lokola moyibi liwa ntango ebendaka biso elobaka te esinyalaka pe te ke nazokufa okokufa lelo tokufa esinyalaka nango te yango na fo tomilengela tobongisa mitema na biso bandeko na nga zuwa eza eloko mabe makasi ene eza eloko moko ya mabe naza koloba na ntina naza koloba eza na moto ayebisinga alobi mama eliani netu moninga na nga aza na ene na niveau moko ke te nayebaki ete soki oza na camarade ovanda na moninga landaka maloba nde ayebisaka yo fo landaka maloba soki omoni ere nyonso moto azaka na contradiction na yo soki olobi eloko kitoko eloko kitoko te nasepelaka na mama eliani mama eliani ngai onalingaki ata moke te nasepelaka kotala émission ya mama la grâce alambaka bien te soki omoni moto aza toujours na contradiction na maloba yo ozoloba yeba aza moto ya jalousie aza moto ya haine aza moto ya jalousie bato ndenge wana fo osala bango attention parce que haine ntango eyaka etalaka so nsima te ebandaka na zuwa motema zuwa ntango zuwa eleki haine ekoti bato bango mpe babelaka motema mingi botika bizala ya kokangaka makambo na kati ya motema bino bato boza na bahaine botika eza mabe makasi liwo eyaka elobaka te eyaka lokola mopepe eyaka lokola mopaya okokolala mpe boye olamuki te okoki mpe kolamuka na 2 minutes apres okei sikoyo soki motema na yo nzambe akoti yango eya lokola nyoka na kati bomoni nde babaka ebema nyoka esilaka somo te motema ya moto ekomi lokola ya nyoka mpona nini motema eleki tellement mabe omona moto abandi konuna motema ya mabe ya moto ebimaka ntina elongi na ye tellement motema eza mabe elongi mpe bandi kosala nini elongi ebandi kobeba okomona moto aza nano na 20 ans akomi lokola moto ana 40 ans oza na age nini nga na kaka na 30 ans mais elongi lokola moto ana 60 ans pourquoi parce que mabe eleki motema eleki mabe mingi so oza likambo na moninga oli otia na prison motema yebisa moninga ndeko na nga oyebi eloko osalaki nga boyeboye eloko boye nasepelaki nango te mbala nsima kozongisa te yo mpe oyo bayebisi loba ndeko limbisanga nasalaki yango mpa ya ignorance soki mpe ezalaki na ignorance te oyebaki obi ndeko mpo osalaki nga boye yango mpe nasalaki boye me nasengi nini limbisa kolimbisana le pardon est une puissance qui libère nga la fois passé awa nazalaki na Château Rouge nakendaki Château Rouge nakesala bacourse na ngai kaka nde nasaka bacourse na ngai
na telemi e ana tonton moko aye ko beta na glace na kaka abina ngai kino parce que nga nazo kene na pressé nga na yebisi nga bite baza nanu ko charger mutuka na nga so basisi ko charger nga mutuka nde na osala nini na okende nga mpe naka pressé ka lokola yo mais na tala bi ana démarrer na nga na kende na démarrer na nga na kende namoni en face ya mama boboto moto azowuta ana na château rouge bato bayebi ba moto akwesi bapilipili na ye basafu babiloko ebele moto ngo tso aye kosenga nga binanga abina ngai madame s'il te plaît pesa biso na 2 minutes 5 minutes tolokota na biloko na biso oyo nyonso esali nini esopani apo oleka siko oyo asengi nga alobi na nga ke napesa ba 5 minutes alokota biloko esopani nsima nga nasala nini naleka seki ye normal oyo aza na nsima abi na nga ke naleka na kaka nakipe te biloko wana esopani naleka kaka parce que ye aza pressé nga natali nga bi biloko wana eza biloko ya mombongo biloko ne ya koteka quand même nakokoleka te mama loko na benga bi te nazongelenga bi papa zela nanu mutana lokote mama mwana mwasi abima na nsima yo tala mama oyo tala ye kuna lokola moto abela cancer encore nano soki ya kokata tala suki akata soki lokola mwasi akufela mobali boniko biso toapresse tozoleka tozokende biloko wana esopani leka kaka botakanga nde naza boye ndenge na milolaka nanga ndenge na mitalaka na bike nzambe mpo ngai na mitalaka na talata na bi nzambe tata merci mpo osanga ekelamu kitoko parce que eloko nyonso nzambe asali eza malamu mwasi afinga nga bitala ye kuna oyebi nazotala nazalaki na mbanda nanga mona voiture mama Elise mwasi papa Jofa Mawini ye kuta awuti Kinshasa mopaya nayebisaki kaka ndenge balulaka château rouge mama nitinga botoke château rouge toza bakoza mwana mwasi wana afinga nga tala ye kuna lokola moto abela cancer tala ye kuna encore na cheki mpe periki te na soki tala suki lokola mwasi akufela mobali bato baza pressé eloko nini nango natala ye kaka nga bi na mitali nanu nga mona bi na mama Elise moto abela cancer azala nde nini mama Elise bi mama sikoyo nzoka moto ngo afinga keda lokola moto abela cancer nayoki komona nde bazobenga ngo ye mo mama nepa kufa na cancer mais tala niveau ya kofinga moto ye gratuitement kaka boye ofinga kaka moto gratuit yo babengi yango la jalousie mal placée po soki po chepe ye pe atelemi na ye pe nga pe leni nto bazongisinga na baage oyo aza nango wana soki mpe po adesha na bakara aza mpe kaka na bakara toaka baninga po biso bato minene nde tozala bo deja soza monene oya sante tokoma kaka mikolo bato nzoto mike lokola bakolaka te bamona balokola babaya mike mona bambula ekenda me lokola aza nzoto mike babatama na nsima nzoto omona nzoto ya bomwana elongi deja ese kuba na nga bameli nti vraimen nde naza boye boniko yo moto ofingaki nga tala sikoyo émission talaka mpenza bien boniko mama bazosanga na 20 ans bachenga penza elia nini to na 20 ans elimbuyi bachenga na 20 ans bache po ntango aki na 20 ans totelemi penza mama penza voiture etelemi ezi okenga na tika liboni boye ko mama kofinga moto gratuitement kaka boye moto asali eloko te ofingi ona bi eza bato baza na bajalousie mal placée zuwa ya kofinga kaka boye siko ofingaki na ope ngai ekanga mina ngo pe na nzoto te eselinga pe na lobby kaka soki na lobby yango eza parce que nazoloba ke yango mosu bato bafingisa baparents ke baparents ne baéduke ke mais soki tellement ça na plus de 40 ans bokoki so okondane baparents na ye te o baparents baéduke faut pas insulter les parents eza ntango mosusu comportement ya moto caractère ya moto nde kaka moto azali totika makambo kofinga totika makambo ya bajalousie totika makambo ya bahaine eza malamu te nzambe alingi bongo te Christ alobi na biso aimez-vous les uns et les autres. Bon, si vous avez besoin de service traiteur, contactez-moi à 06 15 31 69 97. Mariage, baptême, anniversaire. Pour hésiter, contactez ma mail à Nitunga Nazalakana. Bien, bon, micro tenu à Congo. Donc, voilà, match est bien. N'a pas ça, mais merci. N'enga salanga. Ndenge nazala mokili o na pese merci po encore pe osala nga nzete masali nga nzete te encore pe osala ngai ta mususu taba masali nga taba te na pesa ke lokumu na pesa kanzambe merci nga mama Elia Nito tana mitana miroir chaque jour na ba nzambe merci po kelangela ekela moko ya malamu ekela moko kitoko ya motema mabete ya haine ya jalousie te moi j'ai l'amour qui coule dans mes veines pardon. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kuma. Nzamba nubesha bana betu bonza. Bye bye.